Bawela ki mobali na mu mamba bawela ki colonel Kiki jusque là nan toyebi cause ya liwa ya Mimi Chikeva te. Mais ce qui est vrai, Mimi Chikeva azaki déjà malade depuis poto. Koya ndenga ayaki kinboe azaki déjà malade. Azaki malade azozoba kisi. C'était prévu à Zonga pour que kozoba soins médicaux na Paris. Mais moi, complication côté Mukanda et compliqué qui. Yango c'est qui sert na biso Mimi Chikeva azala kaka. Je présenter ma sincère condoléance na biso na famille biologique ya Mimi Chikeva et pourquoi pas na bande ko na biso ba warrior o ba uti ko perdre vraiment mutu munene. Pilier vraiment ya F victime donc fallait pour pas ba courage kaka donc zala vraiment makasi. Zala makasi. Ya Mimi akei akozonga lisusu apema vraiment na kimia. Ya Mimi apema vraiment na kimia. Coup de chapeau. Na nana ketchup vraiment na acto sali. Olakisi ki mutema malamu. Ba artiste et musicien mususu pe botikali bo meka kozwa pe exemple. Ngana lobaka mabe pona fali. Ngana lobaka mabe pona nana ketchup. Lelo nazokotela nana ketchup. Lelo nazobetela nana ketchup maboko. Na acte oyo ye a posé ya kolongwa epa na ye. Kolongwa epa na ye kuna na chani. Kokende tina matete. Na ndako na résidence ya Mimi Chikeva. Alongwe kuna ke tina morgue. Pona kobimisa corps kokende nango na cinquantenaire. Ba artiste Mimi Chikeva côté musupe azali baza bandeko baza parenté na famille volongo to éviter ce concert wane ko betama tope et ko betama te. Merci na ndenge boza ebele pona kolanda chaîne na bino o bolingaka MGTV Mami Wanja. Lelo MGTV Mami Wanja ekoti lisusu bisika nyonso bozali à travers émission oyo analyse populaire pona komemela bino ba actualité. Lelo to betaka ba actualité donc oyo nyonso etangami eza actualité yango nde tokolobela lelo na émission na biso. Là déjà nazopesa ba mbote nanga d'ailleurs moko la première dame d'Orléans madame Mami Wanja ma papa Misha et puis nous avons présenté la sincère condoléance nanga na cordon Dani Chimanga au pour perdre moko ya membre ya famille na ye. Et puis ba condoléance nanga lisusu na bande ko na biso ba warrior o biso nyonso toyebi bazali baza vraiment bato oyo basimba fali pour pas o ba soutenir kae ba ko perdre moko na bango donc na kombo ya Maman présidente Mimi Chikeva asali ebele pona orchestre F victime asungi fali pupa asungi pe asunga pe bandeko ba artiste musicien mususu lokola bandana liboso pa we ranson azaki mwana ya we ranson papa alongwe akepa kofi lelo asuki na maboko ya fali pupa et puis ba sincère condoléance à animateur brigade Sarbati azaki pe mobali ya ser na biso Mimi Chikeva babotali mwana moko en tout cas brigade Sarbati ici kozali na Paris vraiment ba sincère condoléance na yo sans oublier Simplice Aundu ye pe mobali su ya Mimi Chikeva babota mwana mo ba condoléance toujours parce que ezo sala pasi. Moi personnellement je connais Mimi Chikeva très bien. Mimi Chikeva wa ba ser na biso alemba na lufila na ye très bien avant kuta ke les potes et puis si pas ya ka kin boye na yebi yepe parce que boutique d'habillement à l'époque père moi ko beti moi tour ozu moi body ozu moi parfum mais mawalelo ser na biso atiki biso ba makambo komo bimebele msusu babio ba welela ki mobali na mu mamba ba welela ki colonel Kiki jusque là nan toyebi cause ya liwa ya Mimi Chikeva te. Mais ce qui est vrai, Mimi Chikeva azaki déjà malade depuis poto. Koya ndenga ayaki kinboe azaki déjà malade. Azaki malade azozoba kisi. C'était prévu à Zonga pour que kozoba soins médicaux na Paris.
mais moi complication côté mukanda et compliqué yango saki que ser na biso Mimi Chikeva azala kaka na kimpe nande kokufela awa ndeko tanga kufi afin na hôpital militaire Kankokolo na moment où nde tozoloba record mais sukuna te ekomi na cinquantenaire grâce ya nani ya Nana Ketchup o akendaki ti na mort ya Kankokolo ake kuna ke kobimisa corps ake kochango na nani hôpital du cinquantenaire. En tout cas, sincère condoléances na ngai et puis MJ télévision mobimba Mami Wanja te présenter sincère condoléances na biso na famille biologique ya Mimi Chikeva et pourquoi pas na bandeko na biso ba warrior o ba uti ko perdre vraiment mutu munene pilier vraiment ya F victime. Donc fallait pour pas ba courage kaka donc zala vraiment makasi zala makasi ya Mimi akei akozonga lisusu te apema vraiment na kimia ya Mimi apema vraiment na kimia coup de chapeau na Nana Ketchup vraiment na acto sali olakisi ki mutema malamu ba artiste musicien mususu pe botikali bomeka kozwa pe exemple ngana lobaka mabe pona Fali ngana lobaka mabe pona Nana Ketchup lelo nazokotela Nana Ketchup lelo nazobetela Nana Ketchup maboko na acte oyo ye apose ya kolongwa epa na ye kolongwa epa na ye kuna na Shani kokende tina matete na ndako na résidence ya Mimi Chikeva alongwe kuna ke tina morgue pona kobimisa corps kokende nango na cinquantenaire. Ba artiste mususu tomona bango bazaka na bolingo wana te basi ba artiste musicien mususu bazaka na bolingo wana te se Nana Ketchup bazaya basi mususu ange pakanisa mabepe anga ba Mimi wana basala trop ba Mimi Chikeva basala trop na poto na mone c'est comme si pe ba bimaka pe na Fali c'est comme si pe ba beta na Fali mais atikala kokanisa ngote atikala pe koloba mabe moko te ye wana lakisi bolingo na ye bolingo bazalaki nango na Mimi Chikeva ntango azalaki en vie F victime Fali pupa balakisi bolingo wana tina suka biso nyonso tomoni yango na bilili commentaire ya kosala vraiment eza te Mimi Chikeva apema na kimia molimo na ye epema na kimia epuis ba warrior bolela ye toujours na kimia biso nyonso toza na mawa biso nyonso tozolela moko na biso oyo akufi na kombo ya Mimi Chikeva. Voilà, wana ezalaki sincère condoléance oyo toprésentaki mpona ndeko na biso Mimi Chikeva ote kotika biso naza déjà koannonce bino ke Weranson Igwe de la Forêt le 24 samedi le 24 oyo azobimisa mobange na single na ye tous ces pays ici ba ezobima donc Werabi bokozala décidé à travers single oyo tous ces pays ici ba tous ces pays ici ba ezobima nanu eya koningisa eya ko vibrer vraiment bana tu ya maison mère eya koningisa vraiment monde entier et après wana nde siko toyozwa morote tous ces pays ici babi eza suka eza somo donc coup de chapeau na Weranson to comprendre que boulot eza toujours pour continuer et puis félicitations na Weranson pour la moussa qui toko zosala okolisi bana bien to mona ki na ba vidéo ndeni ni Gladingia makokita kitaki kin atene directement na orphelinat na ye pour déposer babiloko pour na ba orphelin. En tout cas geste wana eza geste moko louable et ça qui vraiment bien pour na ezala exemple pour na bana ba musicien mususu oyo batikali o lelo bakoti la buzoba o lelo bakoti na kimatalana na place mosa kimatalana Gladingia maye wana azoke kopesa ba don na ba orphelinat mwana bongo nzamba opambolete mwana bongo kwa tanga pe classe na États-Unis lobi tanga koma komi ministre lobi kuna komi sénatrice bolobani ke pas simbikis le quoi papa nae en tout cas Gladingia ma félicitations côté héritier Watanabe programme échangé donc concert héritier Watanabe exact toujours date exact toujours maintenu le 21 septembre na scène musicale na Paris. Héritier Watanabe akozala wana toujours pour na ko la kisabino de quoi aza capable donc chemin de la gloire bokozongo mobimba boyo ko banzembo tout o héritier yemba na maison mère o yemba na album na mususu bokoyo kango le 21 septembre
na Paris babi ekoyinda vraiment. Et puis côté artiste et musicien Shula et Voloko, yepe atikali simate le vendredi 30 août oyo a se produire na terrain Kamina na Yolo. Donc clôture à Kermesse, Shula inde mutobeta concert wana donc pona ko sepesa ba chutunet pona ko sepedisa ba amoureux tout ya bonne musique. Mais concert on a habité le fona bengena na tout na e parce que Mimi Chikeva à côté musupe azali baza bandeko baza parenté na famille Voloko. To éviter ce concert wana ko betama topé et ko betama. Mais côté après ça fallait poupa ba concert mikolo ba production eza vraiment annulé suite ya cause ya décès ya Mimi Chikeva. Voilà. Kofi Olomide, Agbada, les Rambo. Après avoir commencé la tournée na Australie. Australie mboka oyo ba musicien nyonso arriva ko kende. Mboka oyo musicien tout arriva ko beta pour Australie za na musika. Et puis la plupart des artistes et musiciens oyo ba kenda ko beta kuna basala toujours ba fiasco. Batondisa ba salte. Mais quand même tout le monde qui concert ya Kofi Olomide ba nationalité presque nyonso ezaki wana. Combien ezaka so Congola beti na Australie kuna nesi ba vina biso ba na poto ba lycée na de mingongo ba kendo beta na ba Australie wana ezaka mo ba tuno muki omuna mo ba mindele moko boye ba Congolais moko ba noir ya otanga. Mais Kofi Olomide to moni na ba Soudanais o baza na Australie ba eko yamba e ba pese ba honneur o ezaki digne de son rang. Tout le monde n'a pas image, n'a pas concert, comment Kofi Olomide a ça qui plein. Et puis, les Australiens, ils ont témoigné, les Noirs, les Africains, les Australie, ils ont témoigné, nous sommes makambu oyo tomoni na koya ya Kofi ya wate. Batikala komona ngote. Okoki kokota Google, obeti, oketi na ba YouTube wala. Otali ba concert tout au ba Congolais, au ba Africain, ba beta na Australie. Au mona ke batu bazala te, batu bakota ba concert wanka ba mindele na mindele. Mais à Kofi to sentir que batu bazala qui est belé. Raison pour laquelle Kofi alobi cette fois-ci yenda sanini ayeko simba bic rouge pona ko corriger, pona ko la kisabino ke yende mutu azaka guide yende mutu azaka professeur. Et tant que si tourné na un concert à Souka, ezaki na ville ya Brisbane, tant que si yango azu avion na moment on est toujours ba Kofi Olomide azana Londres. Na Londres Kofi azaye mo côté. Ba remettre concert wana mamasi na orchestre quartier latin international mobimba ba kozala na ba onyo se complet ba ozala na dans sa commentaire mingi. Ça va na Belgique, na Suisse. En tout cas, binonyo se bo sangali boke ko soutenir mwana mboka boke ko soutenir patrimoine national Kofi Olomide parce que les 24 ezaya koinda. Par contre, pour sentir on dirait la polémique est comme nango vraiment aussi là parce que polémique est asuna moté tande comme tozola mukaba bazo kufa ezo sala vraiment passe. Qui pourrait croire mutoa Mimi Chikeva mutoa linga ki vi mutoa linga ki fali na e ya kokaya kokende atika F victime atika ba warrior en tout cas et sali vraiment passe et sali passe bon tolela kaka tolela donc lelo tozo ngasuna lisola Mimi Chikeva parce que lelo to beta vraiment ne masolo yango vraiment en tout cas dans senga la bana na yeba Brandon boza makasi bano Mimi Chikeva tiki boza makasi bana ba warrior pe boza la vraiment makasi maman présidente akei maman présidente ozonga sunte donc bolé la vraiment na kimia et si gola faire gola jusque là ba report toujours comprendre te ezaye moko faire gola eza gouvernement de mtezo compliqué ezani jusque là toujours ba vraie version ya ba report ya festival la te ben invité ba yaki ba utaki libando ba utaki ba Côte d'Ivoire to mona présence ba mokobe ba zonga ki na bango déjà to mona ki ba
ba Ivoirien on a ni a kombone kinga Chesco le sultan azalaki awa baza découragé basani bazongi parce que baza pe na ba préoccupation na bango baza na ba makambo na bango esengaki basala ba production pe na ba mboka na bango na ba différents pays donc bazongaki toyebi te festival ana ntango bakotyango date soki kozala suna en plein ndenge ezalaki parce que concert nyonso eloko nyonso soki bareport eleki jour ekomaka bafixe date en tout cas bato bazala lisusu te bato bazala te ndenge moko mpe na artiste na biso faire egola donc jusque là vraiment report na report ezoyebana te kozala ndenge nini boyebene nini mais côté artiste efali pour pas double stade de martyr na ye selon nde nazwi bainformation na source concert wana ekozala vraiment concert wana ekozala donc dans quelques jours dans quelques mois awa ba warrior to pe fali pour pas à quoi annoncer date wana ko annoncer date ya double stade de martyr wana toyebi ke ba balingana ba ko police kite donc concert à double stade de martyr ekozala vraiment ekozala Kofi Olomide hippodrome de Vincennes bato bazolo ba o concert ekobeta te Kofi asala ne ka bongo yu arena pasala ka bongo ya kakaka a annoncé après obeta na été non concert ekozala dans le mois de septembre 2025 Kofi a se produire na hippodrome de Vincennes wana hippodrome de Vincennes sola nande komoza poto lobio Kofi azoko sabino ba hippodrome de Vincennes wana abeta teta ba Michael Jackson ba beta na ba Johnny Hallyday ndeta ngwana ba concert ebanda ko beta basiko concert ebeta masuka obeta te na ko beta obeta parce que en septembre déjà date ezopesama déjà date ezopesama pour concert en faisant en septembre et sangana na anniversaire ya quartier latin international donc coup de chapeau na ba artiste tout o ba ko se produire na mikolo ezali koya papa chéri JB Piana yepe chaque samedi aza toujours kobeta na atmosphère bisika wa pazaka na pona ko sepelisa ba fanatique na ye pona ko sepelisa ba amoureux tout ya bonne musique amoureux tout ya bonne musique amende wa senga sinyabi lobe pe makamo matanga Delta Force oui to kota kaka bon aza pas artiste aizara musique te to lobela pe nyonso Delta Force en tout cas ça fait mal ba comédien ba sundoli matanga Delta Force par là ne comprendre que ce qui artiste a koufi pour les laver pour ba somba matanga ne pas za mutu oyo asaki kombo azala mutu azaki muta matalana le roi Delta Force moko boye ba bon Delta Force ça rappelle succès na to boité na ba RTG en groupe na ezole kana RTG asala succès et après Delta Force ça ki nini abunga ki mwa muke na milieu scénique le lobo Delta Force a koufi matanga neza ngiringiri kuna ata comédien moko tazo tia lokolo muta tia lokolo kuna eza nani Tendresse Libinga yazala wana toujours poko nyonso okuta avandi wana moi muke pe to mona ki présence ya président JP Massamba yepe akende kuna kokabola mawa na famille o ekufela kezo sala pasi Delta Force akufi Delta Force uta na groupe munene et papa lobe mais mutu moko tazolobela makambo matanga ya Delta Force bien que ANTPC ba uta ko sangala ba uta sangala pas major Bisadi par rapport à mort ya Delta Force ba meka ko lancer message na maman Denise soit ko sunga bango pour ba organiser ba obsèque ya Delta Force mais ça fait mal bino moko ba artiste et comédien ANTPC wana musala bino ezala nini Delta Force a souffrir na maladie na ye ANTPC bon mais capé ko copier ba structure msunde ba salaka bozo te exemple ya fondation to kanisa JP Massamba la moi mukie na yo azalaka nango asala nini alaksa bolingo et pas la bino ba artiste asala nini asunga kabatu oyo baza malade président Masumu yozela ka se mutu akufi yo wana pour hotelemi au sauté premier au combien ta maman Denise osani otinda mbongo yo komo le kana be émission ngane mutu na sala ki à peine soki ngai te maman Denise ngabi mbongo te Delta Force akufi ba comédien bozawa bolakisa bolingo boke kuna eska matangi zana ngiri boke kolela ndeko na bino
masolo d'être force entre parenthèses tozongi na masolo ya Mimi Chikeva maman présidente akufi bandeko musu balobi maman présidente bazalaki bambanda na amour mama. Est-ce que vrai? Bandeko mususu bapesi ngai version balobi oya Mimi aza pe mwana boma. Akola mingi na boma Mimi Chikeva. Akola mingi na boma papa bango azaka mite kuna. Papa Chikeva azaka mite kuna donc bavandi trop na boma bazan lopango na bango munene. Nde lopango wato ya Mimi lopango wana to ba Mimi Chikeva bakepoto lopango wana ba cousine na bango babanda kovanda kuna. Voyage au Mimi Chikeva yaki. Ayaki nanu bit ya voyage nane ayaki bit ya voyage na nanu ezaki pona ba affaire na ye o azaka nango na ki et puis pona bana o ya bokolaka. Bana o ya bokolaka o bazakuna na ndaku na ena makiti. Soke na ndaku ya Mimi Chikeva na ya ba bina sa moyo tolo na toujours bolingo. Nde ba mama miwanja balona toujours bolingo epa na biso epa bato bazangi nde mo pe Mimi Chikeva azali na bolingo wana. Soki oke na ndaku na ye kuna na matete okokuta tala bato ebele bato wana baza famille Mimi Chikeva te baza bana bandeko na ye te baza bana bakamarade na ye te baza kaka la plupart eza bano azwa na banzela akoya boyaki na nganda moko yaki kolia to komela amoni mwana moko aza na baproblème azolela oyo te naza na place ovanda te asani arécupéré yo atio epa na ye otenga naza boye na problème naza na besoin ke poto famille za ya pasi asunga pe bato amema bato na poto bato bozoba ke Mimi Chikeva azalaki na mukanda te eza pasi pe mawa eza soni. Comment se fait-il muta uti na poto muta zala na poto wa asali bane bele aboti pe bana ne na poto akozanga mukanda et puis eza su mwasi Mutazanga mukanda ya ka tout le temps air nyonso ya ka sala Kinshasa Paris Kinshasa Paris to mona ke pande ona biso Jani Fay tanga kufaka pe ya sona Jani Fay aya atika ko ya kinte point pona mukanda mais Mimi Chikeva to ebi tout le temps ayaka pour vous dire que azaki complet azaki na mukanda na ye lopango boma wana ton papa bango akufi Mimi Chikeva c'est nini après avoir kokunda papa na bango azongi Kinshasa papa akeli susu kuna na boma ke ko bimisa ba cuisine na ye abibo bima boluka place ko vanda o eza ndaku ya papa na biso nde toza ba eyant droit bino boza ba eyant droit te mutema mutu le cœur de l'homme oebite bato sunga bato lesa bangwana lobi pe bakoyo ko balukela yo baninga lelo bangwana nde bakoma pe binemi ya lobi nde mwana ndeko na biso Mimi Chikeva ko bimisa ki bango yango pe koma ko lukele ba makambu ba problème ba tension kilikili nane akei atiki biso bandeko bozo ba n'importe quoi Mimi Chikeva akufi na sida akufi na boye sida pesa maladie akufi na sida te Mimi Chikeva akufi na sida te biso so toyebi azaki muta munene bato minene mingi toyebi soki a contrôler la tension na été ezaka vraiment mabe pona bango et puis régime alimentaire so respecta ngote ezaka toujours mabe pona bango Mimi Chikeva akufi to lela na kimia to tika ko rencontrer ba n'importe quoi pona kombo na ye to luka to garder toujours to garder ba souvenir ya bien pona ye atiki bana atiki pe famille to tika ko rencontrer n'importe quoi je crois to komo ke na suka to komo ke vraiment na suka ya émission na biso to lobeli nyonso o esenga to lobela bino to pesi bino ba information o ko bande kozela donc ba actualité nyonso vraiment bozui yango à travers émission na biso et puis MJ télévision to pesi ba sincère condoléances na biso na famille biologique ya Mimi Chikeva et puis na ba warrior nyonso pona lelo to suki awa. Merci na la première dame d'Orléans madame Mami Wanja, merci na Dani Chimanga papa Darby et merci na équipe technique mobimba ya MJ télévision. Merci na bo cadre ya mbaki biso lelo espace Zozo, merci beaucoup pona lelo to suki awa to kuta mikolo ezali koya pona nouveau numéro ya émission na biso analyse populaire. Bye.